Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na eko partager video oyo makambo oyo namonaka esalamelaka ngai po bandeko nyonso o bolanda nga na Deline TV bozwa mayele boyeba ke makambo eza na mokili oyo, makambo ya molimo eza na mokili oyo. Tokutanaka na ba ange na nzela, tokutanaka na Nzambe ye moko physiquement boye, mais toyebaka te ke ba o tokutani na ye aza nani, o tokutani ye aza nani. Yango na ye ko partager na bino makambo o nga na monaka, o esalamelaka ngai po bo comprendre makambo ebele, bozwa mayele ndenge ya kofandela na mokili oyo, ndenge ya kotambola na mokili oyo kolo aza na biso. Tobondeli po te kolo aza na biso na video o tobonde na kombo tata mwana pe ya molimo santo. Na kombo na bino misato ya bule tata mwana molimo santo kona bomoi kona bikamo Nzamba pontulendo Nzamba bakoko na biso topamboli o tokumisi o tonetoli o papa po tozo batela biso ozo protéger biso contre bataki nyonso monguna satana kumama na opona souffre de vie o nga naza nango pe ndeko moko na moko akolanda video o papa topamboli o tokumisi o pona nyonso jwa na lokumu papa kolo topesi tant on a maboko na papa yo salinga ngolo akofanda devant caméra ko partager makambo oyo na monaki oyo permetaki nga na mona na bandeko nyonso bakolanda nga po ete bazwa mayele papa kolo za na moko molimo santu za na nga na loba te me yo loba po ete bana na ba comprendre nini olingi bango ba comprendre na video oyo kumama sanjola mana telemeli onyo seza yote eza musika na ngana kombo na Yesu Masiya pe na nguya na molimo santu nde na bonde bo na komba tata mwana pe ya molimo santu torobi amen. Bandeko na ngai mama Deline na eko sa video o pona ko partager makambo oyo ngai na monaka. Bandeko nyonso o kolanda ngamba liboso nga mama Deline s'abonner na chaîne na bino oyo ya Deline TV, to partager makambo molimo ana Deline TV, to partager makambo oyo eza spirituel yon to partager na chaîne oyo Nzamba mona moko na moko Nzamba za na biso. Elo na ina partager na video oyo nazo koyebisa bandeko nyonso o bolanda nga na mokili oyo nde to vivwaka toza nekenge. Toza nekenge totambola na plus na kobanga Nzambe, toyeba na kotosa Nzambe, toyeba na kotosa Nzambe po makambo oyo esalamaka na bavi na biso mopeta mosu to kompranaka yango te. To kompranaka yango te makambo esalamaka. Video oyo nazo sala surtout nazo pesa conseil mingi na ba o baza ba aide soignante, ba infirmière, bato basala nini ba auxiliaire de vie, ba nurse na anglais, ba nurse, ba infirmière, do ba o bosalaka na milieu moko place moko ezali bozo sunga bato o baza incapable ya kosala quelque chose. Nasi bozo comprendre nde na oloba. Do bato o video o vraiment so yebi mutu moko aza aide soignante, aza infirmière, tindela e video oyo. Tindela e video oyo. Ba o basalaka misala bakoko, kosukula bakoko, basala bongo kosa na hôpital ko aider bato oyo bazo ki infirmier quoi. Donc tindela bato video oyo. Bayoka makambo nga na monaki. Boyoka makambo nga na monaki bandeko na nga makamba molimo ezali. Nzambe na biso ayaka pembeni na biso. Ayaka pembeni na biso na façon nyonso oyo akoki koyela. Yango Yesu Masiya alobaki mkola suka na kotuna bino nazangaki elamba opesaki nga te, nazangaki biloko olia opesa nga te. Yo kolobake Yesu mkoni yo oyaki pembeni na nga napesaki yo te. Mingi le tolobaka on tozwaka ke muto aza pembeni no lia azo souffrir eza lokwa le ozo sunga Yesu. Oui, eza nango pe bien, eza nango pe bongo bien. Mais na d'autre part na makambo nga na monaka do to vi ayaka pe ye moko penza.
nzambe penda ye penda pana yo boye moko penza aye penda pana yo. Mais mingi to négligea bango, mingi to sala eloko moko bien te pana bango. Ba ange ba yaka physiquement ange aye penda kokutana na yo bandeko nanga esalamaka. Akoki koya wana pe yo biso musu tokanisaka okokutana na nzela ndeti nga dernièrement ange wana yaki wana edaki nga memelaki nga mai tina ndako wana ezalaka nango pe esalamaka nango pe. Mais aye penda ta musu place yo fandaka milie oyo zalaka milie ange akoya kokutana na wana milie oyo zalaka esika nzambe akoya kokutana na yo wana. Ozomwa bandeko nanga yango totambwa na vie ya kobanga nzambe partout toyeba ko respecter mutu nyonso oyo moni komona te loko ozomona ye na point ya faiblesse yo mona ke sakoli na ye tato to mwa mama sakoli na ye tala boy na sale boy na zongse boy oyebita aza nani akotaka pe hôpital aye pe na mbeto hôpital afandi wana yo aye pona yo bandeko nanga bozela nazobetela bino oyanga na obetela bino onga na mona ndeko nanga na musala osalaka bongisa ata oza na femme de chambre zala bien na ba client o baza wana atuni likambo répondre bien zala gentil na batu zala maloba kitoko na munoko ba art na ezala ya bien po yebite nani o mutu wana azali bandeko nanga nzamba yaka banzambe bayaka aye kokutana no ba ange bayaka aye pe afanda 1 mois ayeka wana po azana posa abeni yo mais azana posa avant abeni yo il faut osala quelque chose ya bien po ye apesa lipamboli pana yo bandeko nanga nzamba salaka atindi ange na ya ko tinda ange na kende pambola mwana wana kendo ke ko pambola ye yo ange aye akoya pe physiquement bandeko nanga to rata ba mapamboli ebele oto yeba teke oyo aza ange aye ko pambolanga omwa kata mutu moko boye na nzela azata mususu akwese eloko boye yo presse analeka nanga adebrouye bamusu balokotila nzoka nde eza nango angelu oyo abimi wana nzambe atindi aya kopambola yo avant pambola yo il faut sala quelque chose ya bien aleye akopambola yo bandeko nanga bondimelanga mambo na oloba le yo komona ta musu mutu akwese eloko koko moko akwese eloko to jeune moko akwese eloko oyembaka moko lusungi ye opesi ti sebo ti mama oede yo opesi ye nzoka ndeka osali arte ya malamu wana nzoka alemba mwa alobi nzambe apambola yo po lobi kaka amen oke na yo nzoka nde lipamboli na yo efungwamaki nde jour wana nzoka apamboli yo tamuso oloba pe pambolama mpo nzambe ese apesaki ye deja apesi aye kotikela yo yango alingi siko akutana no physiquement mpo kaka adeklare maloba wana lero akodeklare maloba wana ekokisama kati na bomoi na yo me yo sikoyo oyambi ye ndenge nini mosusu akonyata yo anyati yo na bisi to na nzela anyati yo otali ye boye asengi kaka eskize moko ase boye osiliki ofiotoli obalusi elongi apambolo ndeni anyati yo boye otali asengi mo pardon moka mokemba mo c'est bon atali yo alobi pambolama apamboli yo po yebi na ote obandaki koluka problème mo boye etungisaki yo mo aka ozwi solution yebi te nzo aka kopambola ange wana alobaki pambolama posi bapesaki bakapasité wana opambolami nasi bokomprendre mamu na oloba donc milie oyo osalaka konéglige mutu te na banzela ozotambola ozokutana na bato ata omoni ye lokola mutu aliboma ata omoni ye mutu normal aza solo na babisi bandeko na nga de nati nakoka kosipote solo te
nakoka kosipote solo te nazalaki moko so na mati na bisi so mutu akoti wana aza solo na okoka te funa bima na okita pa na bisi nazela bisi mosusu ezoya na mata ozomona sikoyo apres ka kokola na mamba nzambe nga mona kati na nga nazoloba ngabi me bato oyo nga nazoyoka solo nazokima bongo baza bekela mwa nzambe ti baza bekela mwa nzambe ta mosusu solo wana ezobima ye ta mosusu mpe eza te ke po asukoli te obie soki ndenge nini me azaka ekela mwa nzambe nzambe epesaka makasi akosipotaka mpe basolo oyo nde leo nakoma ta mosusu na mata mpe na bisi mutu moko akotia na solo vraimen okoki kosipote te me na onyonga te liboso ezali yo mutu osolo boye umwaka tika na kita motali kobi nzambe ma pourkui azozala solo boye ko seigneur sunga ye po beni obandi kointercede mpo na ye na kati ya motema ole koyoka yoka okoyeba mpe nzambe longola solo oyo nzambe aolongola ngo ozomona tokonsideraka mutu nyonso oyo komona na nzela konsidere mutu nyonso mpo oyebi ye te pourquoi faut konsidere mpo oyebi ye te oyebi ye te aza nani en réalité aza nani oyo okutani na ye nabetela bino makambo nga namonaka ndeka nayebisaka bino ngale na ye na bonzambe sika na 2002 wana na ye vraiment na zele oyo ebandeli nayaka nango ezalaki tellement makasi le nayoki mateya balobi ke mokili ekoleka biloko nyonso mokili ekoleka lokola namonaki mpe ke nakomi kosambela makasi nakomaki mpe na milie ya bato oyo basambelaka me nayaki komona bato yango baosambela basalaka masumu mpe ebele kotambola na via kobanga nzambe eza te na bandeki komona mabe na mokili ko nga na bandeki komona su bolamu te na mokili namonaka mabe namonaka kaka mabe namonaka bato masumu namonaka bato basalaka masumu nazomona ata mutu te oyo azotambola na kobanga nzambe nazomonaka bato basalaka masumu siko lokola nga mona yaki korefleshi nga na bi lokola mokili yango mpe eza masumu ebele bato yango bazaka bato masumu na mokili ezaka basouffrance bato basufwaka nazokoka komona bato basufri te nazokoka yango te nazokoka komona mutu soki asali lisumu mutu asali na ye lisumu na ye asali lisumu le na omonaka mutu asali lisumu nga na bandi olela nakuta na chambre na obunda na olela nzambe longola nga na mokili o masumu eleki papa mpona nini te na ya na nga na lola balobi lola eza bisengo lola eza bien lola eza boye na ya na nga babi biloko nyonso ya mokili ekolekana siko nga pourkui nga nazofanda na mokili o biloko nyonso ekoleka nazalaka kobondela bongo bandeko na nga nazalaka vraiment kolinga mokili oyo te wana na oyebisa bino verité jamais nanda olinga mokili te mokili oyo nanda olinga ngo te nanda omona soki bebe abotami sika mambo nanda omona ko soki bebe abotami sika omona otala bebe wana na oyoka mawa kati na nga mawa moko ya makasi mwana aye na mokili ya mabe mpenza bakoki kopesa kindoki mwana bato abotami na ye bien innocent bato bakoki kopesa mwana kindoki nga nzambe mponi opemete mwana abotama ko mwana azomona kaka donki bien te donki vraiment ezalaki makambo moko nzambe ka mutaki kolongola ngai yango nde nayebisaka bino nzambe alobi na nga senga ko rumelaka na mokili oponga na kopesa bato bakourone papa misala o bato basalaka nzambe alobaki na nga bongo esika siko nga nakomaki kolinga mpe mokili nabi oke nzambe na nasalaka bolamu na mokili oyo po bolamu wana yango ekosala yo o mokoloko orumela na mokili mokoloko kufa okozwa couronne papa misala oyo osali na mokili oyo sikoyo na temps moko boye nakomaki kosala na hôpital nakomaki kosala na hôpital oyo nga na bandaki kosala mosala oyo nga bandaki kosala na hôpital ezalaki mosala oyo ya babenga yango na France babenga yango kombo mo boye mosala yango nga na bandaki kosala eza napesa bino badetail oyo tobandaki kosala na mosala na eza mosala oyo teke oza infirmier osimba bato maladi osukula bango to opesa bango kisi osala boye te biso tobandaki kobaze na biloko ya kolia petit déjeuner biloko ya kolia nettoyage na hôpital
yango biso tozalaki kosala kolongola ba poubelle na hôpital, ko nettoyer sol, ko nettoyer, ko servir biloko ya kolia, ko sala biloko ya kolia, ko servir bato maladi biloko ya kolia. Et puis ba petit déjeuner, bon vous comprendre ka ndenge na lobby musala to bande kosala yango wana. Siko na ba formation to bande kozwa na musala wana, bande kopesa tout le temps ka ba formation kaka na cadre na katika ya hôpital wana. Siko na ba formation oto bande kosala ba biso ba yebisaki biso bino musala na bino boko simba muta maladi te. To simba muta maladi te ata zo kweya na ye yo tala ye boy. Pole yo koluka oyamba ye yo nde muto kobuka na soti mokolongo. Po ozui formation te ndenge nino koyamba muto azo kweya. Ozomona kolisa pe muta maladi te yo musano ka kosali biloko kolia o servi muta maladi. So muto ane sengeli alia ba infirmier do ba nurse bango nde muto bakolisa muta maladi wana. Do biso toza limité kaka ya ko servi biloko kolia. Nasi bo comprendre. Bande konanga baki kotinda ngai na kende kosala na pavillon moko. Pavillon ezaki loko hôpital ya privé na kati ya hôpital ya munene oyo nazaki kosala na Saint Mary's Hospital. Mbala moko na pavillon ale na kende kosala wana. Donc na ye wana loko ezaki na muta sikale wana bapesio osali awa donc pavillon ezaki onde na 5 hôpital wana muke o ezaki na 4 hôpital ya munene ezaki na 5 pavillon. Na 5 pavillon wana ezaki na place musu ezaki bana o baza na problème mental pavillon na bango ba jeune o bazaki na problème mental bazaki na ba pavillon na bango. Pavillon moko ezalaki wana ya bakoko bakoko pe baza na ba problème mental o bazo bungisa mwa mayele ba bungisa makanisi boyebi ka bato ngo wana moko ezalaki wana. Siko le ngana ye wana sika loko ye sika ba otindo lelo osali lobi osali lobi osali lobi osali ozo remplacer na okaka batu na kati ya 5 pavillon wana. Ntuko ezalaki très bien na sepele na musala ngo makasi par rapport na batu o ba osala na hôpital ya munene. Donc biso sko na hôpital wana ya privé wana ezalaka na kati hôpital ya munene ezalaki vraiment so osalaka wana penza bazo déjà wana donc na bato bosala na bono hôpital bazo ba yo bien yo osala na privé kuna na hôpital wana bien na bosani kombo nango ezalaki wana na kati hôpital ya munene. Nde siko bando bengo Idel House. Okay. Na Idel House wana do ezalaki batu ya problème mental. Siko nga na komaki na kende ko remplacer mutu oyo azaki ko sala place ya bakoko wana le na ke ko remplacer tellement na sala ki musala na nga bien basepela ki na nga nde basenga ki na superviseur na biso atika nga place wana nde na tikala ki wana na ekozwa siko pe place oyo ya permanent babenga kango ina kati place ya bakoko wana nazwaki place wana permanent bandeko na nga ezaki lokola ko musala wana ondeka mbongo yo fele ozwaka na yo. Ondeka mbongo yo fele ozwaka na yo. So na ye wana loko ezalaka bosala 2 personnes. 2 personnes. Ngana obanda musala 6 heures. Je crois so na bosante 6 heures. Pona nifuna banda 6 heures. Po le na ye na tango wana na longoli ba poubelle o ezaki otonda basalela ki na butu na longoli. Après na ke na sikoni maboko na nga bien na ke na cuisine na koti na préparer petit déjeuner papa na petit déjeuner. Kuna siko loko ezaki na Idel House wana ezaki bato mutu obimisi sikoyo chariot na yo ya petit déjeuner libanda otiango wana ale bakoko wana bazo telema bazo ko se servir bango moko swati ba infirmier ba ye wana place yo osaki chariot na o bango bazo commander tela mutu boeloko boye tela mutu eloko boye ozo tela ka ba infirmier bazo kende kotikela bango ezaki différent na bato baosa na hôpital ya munene po bato baosa na hôpital munene ye fazwa chariot wana abanda kotambola nango na ba chambre nyonso azo servir bato ba petit déjeuner ezalaki ndenge wana. Après l'heure ezala 12h na 12h mutu mususu oya na 7h ka mutu ka emisala na biso tosalaka abanda 7h ye siko na 7h l'heure obanda akokipe mingi biloko akolia po na 12h bo servi biloko akolia swati eza normalement na 12h ye fa servi biloko akolia mais lokola nde basaki ka biso futo aider su mutu azo servi biloko akolia po na ko servi biloko akolia wana ko aider pe po na kolongola basani wana
allez otelie na cuisine po ye asukola yango. Donc musala baka partageaki vraiment misala ndenge wana. Bande kona ngai toke na makambo nga na monaki na pavillon wana. Oya bakoko wana. Mukolo mususu bo bakoko yango lokwa na bezaki vraiment kosala na rumela na vraiment na pavillon na banena salaka wana. Mukolo mususu siko toyebaki bakoko yango pe o bayaka wana toyebi bakoko o aza gentil koko oyo aza po baza na mwa problème ya mutu ko bungisa makambu ko sa mambo kola normal te kwa. Nde sikoyo na ekomona koko moko ayaka pe wana. Ayaka wana azaka kaka na saki na tambula kaka. Atambula kana ye kaka bandeko na nga na mona ye. Normalement toyebaki presque bakombo na bango. Toyebaki bakombo na bango po nga to bande ko sola na ba infirmière no moka bosala ke sika moko. Bo message na bino to solola ka na biso to beta masolo moi pe ba solola pona makambu ya koko oyo boy babilo moka bongo. Allez après eyaki kosala ke doto yebaki bango ngasko na bande kosala pe ba nettoyage na ba chambre na bango mutu na mutu azalaki na chambre na ye ezaki 18 chambre na pavillon na mutu na chambre na ye siko nga soki tongo etani mingi babimaka baye na sala munene na hall baye wana baye kofanda wana na sala munene baoteli bango télévision baotala télévision na sali ya sala manger donc ezalaki ndenge wana mais bato mususu mona muita musu ayoki pongia ola neka na kiti wana ti butunda ke kota na chambre ne misusu mona mona moya kene na chambre ne ko se reposer oyeba ke o chambre ne yango oyo mais ba chambre mususu le ko kota ngo ku oyeba te ezaka chambre nani donc ezaki vraiment ndenge wana koko wana ona obetela bino lisolo ya mwasi azaki kotambola toujours na saki na ye alobaka mingi te atambulaka ne kaso bote biloko akolia na ye aservi biloko na ye afandi ale bandeko na nga afandi ale alobaka mingi te nde na oyebisa bino alobaka mingi te donc moi pe otia ye kama mingi eza te nga siko natiaki ye kana ndenge nini le na osala sol na nga nazozwa na formation balakisa biso le yo ozosala sol okosala mbala moko kulwa wana mulai wana o passer ses pieds wana te foka bolango katikati epi otie ba biloko a jaune wana po muta yeba ke musala ezosala meza mai mutani atate po akweya te bato mibanda olongwa musala so muta kwei wana bukani toni bakolongola o musala nga nazaki vraiment prudente nango koyeba ke funa sala kulwa o katikati na osala ngo katikati na tie banini na nga wana ya basigne wana o totiaka wana ya jaune pona kolakisa ke siko eza mouye mutu so onyati wana koyi kokweya bandeko na nga mwana osala katikati natiki nzela na katikati wana kotika na otika nzela na tie pe bakali na nga wana po mutu aleka boye te siko koko wana lokwa azaki kofanda mingi te azaki mingi ka ona yebisi bino azaki na saki na ye na tikala koyeba pe kombo na ye te azaki ka kotambula bandeko na nga azaki koko moko afandaka te atambulaka mingi monaka yo na atikala pe kosolisa ngai te siko après mukolo mususu ezaki mingi na nde koremake soki nazo kopangusa sol na nga nzela otiki kuna ya oyata mususu alekani azoleka na nzela po adusoli ti kote yo osali normalement kote oyo ozosala olinga te mutu alekana po akoti etika batashi wana yo osali yango so mutu aleki te kote wana ekauki alotie suka alotie kote mosusu nasi bocomprendre na oloba voilà bosala nettoyage te eza mpasi fo bocomprendre mais biso tosala nettoyage nasi basala nettoyage ozocomprendre soki opangusi sol na yo mutu akoti wana azoniata omona ke soki aniati yango ebebi lisusu omona okomimire nga siko ogle koko wana azolekana omwa nzela yango oyo otiaki nini me atiki nzela wana aye koleka kote yo ozopangusa leka koleka wana mwana telemika na otale na kati na nga nazoba koko ya kokweya bukani ye nzambe esunga akweya te
mona oba nzambe sunga kuya te na kati nanga sunga kuya te omona leki aleki na ye momuna azongi nsima muna bi ina nyati so noe pardon limbi I'm so sorry na leki koto ozopangusa mwanga bi soke no problem soke mwana yebisi ye bongo omuna atleki omuna ozosala susu boye siko nga mona oloba me koko oyo azoyeba mamba nga mpona ana oloba ke aoyeba mamba azosala te po azoleka place oyo nga na te nino me akoleka na ye mpe koyaki ayebi mamba osa te me azongi susu wana lere aleki wana bebisi alayi wana oh I'm so sorry na leki place ozosala nino oyebi motu mosu okosilika oyebisi ye me ozoyebaki ozonyata boye foleka boye mwa nga na otiaka eloko ya liboso aza na problème aza maladi vraiment mpo awa eza bato baza ba alzheimer wana babengaka bango ozomona aza na mayele akokoka vraiment te aza azobungisa bamémoire c'est normal asala bongo mais aza kosenga pardon donc nde ozoyeba makambo ozosala monga bi suki no problem suki nde mokolo mosusu bandeko nanga wana nayesi bino makambo oyo na bandeki komona pa koko wana andosa yango mbala ebele nayebaki deja so azoyaka na mosika nga bi oyo mpenza oya obebiselanga kaka place o mwa mpe aleki wana asengi mpe pardon mwanga bi problème te omona nazongi su nasepie nanga place wana na bomi makolo na ye bandeko na ngai toyei kozonga sikoyo lere tozoservi biloko ya kolia eloko nini akosala constant na ntongo wana soki na servi petit déjeuner epai ya bato ya maladi wana bafandi wana na hall wana esika baliaka bafandi wana batandami wana basi mibali ezalaki bato ya 60 ans ti likolo nde mbala moko mokolo mosusu naye komona soki na servi biloko ya kolia natieli bango bafandi natieli bango omona nake na nga le na oke na nga ta mosusu nafandi na ngai na se repose na nga nazeli nayebi ke 35 minutes 40 minutes isi basisi kolia nakende kodebarase basani wana mpona kosukola bandeko na nga le na ozonga wana na bandi kodebarase ti nayebi ke bato misu balie na bango te bakoko yango balie na bango te ndenge otielaki biloko ndenge okozwila yango mpe oke obwaki petit déjeuner mpe na ntongo mona otuni olingi nini oyo nalingi porridge na boye lipa tielanga manteka asala boye ezongisa boye otieli ye mpe oservi ye lere okoya ozwi yango ndenge otielaki yango oke kobwaka bakoko mingi bazalaki su na petit vraimen ya kolia te mokolo mosusu bandeko na ngai mokolo mosusu namona parmi bainfirmier oyo tozalaki kosala na bango ngai azalaki infirmier te bango bazalaki bainfirmier bao bakipa bakoko basukulaka bango boyeboye nakotaki na chambre moko wana nakuti bango wana nangenda otuna moko likambo so etondi ye na monoko soki boye nakuti mpe chambre mpe solo makasi nga mona bi nzambe pambolo bato basala mosala oyo somo boyeboye mamo abi nanga nokolia te koko vraimen boyeboye ngasiko nayebisi nga na bi naremaka komingi obebisaka elongi na mosala oyo poko ozosala yango ngabi omoni nga nakoka na nga te kosukula kopangisa banya mutu boyeboye nakoka te yango nasala yango te napesa ye conseil wana nga biso omoni okoka yango te longwa na yo oli kosalaka yango mutu esalanga pasi komona koko wana mutu azosoigne ye atondisi soki na monoko lesiko nga nakesola ne azalaki oblige abwaki no soki na miso ya koko wana mpo apo bandi koloba na anglais mpe lisusu koko wana azoyoka abandi koyebisa nga bi nyene ezozala solo makasi nayebi te me puta biloko ka normal bazolia ame nayebi te bamaladi mosusu bazalaka nango moto ekomisaka sali te nayebi so nayebisa nga na biso okoka te tika kosala mosala oyo te eza mosala mofuza na motema lokola docteur mpo badocteur le bapasula mabunu na biso bamonaka makambo ya bango bamonaka mpenza bamakilane ezalaka solo fuza motema soki okoki yango te ndeti nga na okoka yango te nayebisi ndeti nga na okoka yango te naza tellement mutankele yango omoni ke nasala yango mpe te
ya moni ke na sango te soko ko kate ko sala ngote oli ko sala ngona ko yima ndeko na ngaso musala no ko koka ngote ko sala ngote oli o sala ngo ya ko yima nga tellement faut to travailler yo moko eza pe ko travailler yo mongale na okola na zai mutankele batu bandolo bana mama so longola mona o nkela za mwana mwasi za na nkele te so mbule beti na ko nyata te na zaka na zana lipape la gomme makolo na ngaka o poignet ya yo ka bankele ka partout na zai mutankele bando ça l'effort pour na kolongola ngakela na lenga mo pe na koli na sali pe fort na sali effort nga binaza mutu makambo ko kuta na vie oyebite faut ça l'effort olongola nkele kati na yo lelo o nga na koma pe no mona pe apota mutu boyo ki pe kelete alexo pe pota na pe boyo o ki on pe bimsi pe solo moi pe na sambel kat na nga nzambe na oyo kon kelete il s'agit ko simba on pe na osimba ngo nzamba longola nga nkele wana alongola nga nkele mpo to za batu nga moko na koza na problème muta ko simba nga akosukula nga ko bongisa nga mais pourquoi nga na ko ka osala mpona mutu te na miloba ngo bongo nga moko na milobango nga moko pinza balexanga na be preuve pe na comprendre na bi bon ça va siko tokenda ko tala mutu na hôpital tala cancer tala pota tokenda na simba na pakola eba mafuta toye na ipsi mutu to zene tokota na mak doto lia po ngaso na moni ba pota boy na lia kasute mais to kota na mak do maboko kako na simbela ki ba pota wana malgré na lata ki gan bien si na simba ki onka na mabobo ete na lata e gan mais ndenge pena na zalaki ata na lati gan na koyoka kaka kele wana po komona ngo kaka doki mutu soka sanja liaki eloko moko asanzi biloko wana nga na kolia biloko wana te pandata musu 6 mois na lia konte so eka na moni biloko wana ndo mona lokwa bisanji wana na kolia musute tala ba niveau nkele wana mutu ofifa na mukili bankela bongo eza bien te na opesa bato pe boza batankele lokola nga bolongola ngo service wana yo moko sala yango bondela pa nzambe longola nkele kati na nga nzamba kolongola mpoza na fusunga baninga na yo okoza na problème boy na mutu aza pembeni na yo aza na pasi yo fosunga ye fosukule longole bakaka salito longola sikoso za mutankele nani yango ya osalela o souffrir makasi o fait souffrir mutu wana po o lakisa nkele wana na devant mutu azobela a sepia na te eza bien te yango bo changer so yebi ko zo changer te bondela nzamba sunga so zo sala musala ka ya aide soignante po zo kaka mbongo mo lingi ko yoka ko sipote ba sola batu wana te eza mabe makasi nzamba ko tuna yo po eza musala oyo zo sala ona para nzambe malgré bazo futo nango mais eza musala nzambe e musala nzambe bandeko nanga sala ngo malamu na bolingo nyonso mutu wana azosala kaka oyo eza solo makasi ese eza ye mutu azolinga ngo eza condition ya nzoto na ye moko na mona azosanza wana una félicita infirmier wana mutu azosanza kaka na munoko nzoka ezalaka moni kaka ale na estome niki biloko ole kita na nzela na ezobima na nzela munoko azosanza ozomwa pe azosanza kaka na sola kaka ngale na kota na mona ngabi na okankele mbamo infirmier na bi te abi biso to mesante okankele te azosanza kaka eza maladi ya maladi kati na biso mutu akomi bo akoumela te abi nanga ndenge na experience na zwi na musala oyo so mutu maladi akomi kosanza kaka na munoko ekomo bimele kaka ekomo bimela munoko boye yeba ke kalate azokufa eleka pe 3 jours akufaki patient wana akufaki wana siko ezalaki na Idel House tende siko na komi na hôpital ya munene bakangaki Idel House wana bakangaki on ba déménager balongwe na hôpital ya munene bakena bango kozwa place mususu ndenga na yaki kokota na hôpital ya munene na kenda komona pe wana ngana okankele ngabi ndo kaka penza na yebite so boyoka ngo te mezali ba infirmier boyebi mutole kaka penda bimsa kaka nde to bimsa kaka pe me ye ezobime na munoko kaka ezobima donc asomo moko habite eza normal akomi na suka akufa kata après 3 jours quelques jours akufa ki na epe ozomona do fuko za na mutema wana ya kosipote yo muto sala ka musala na ato sala ka musala wana te biso ba nga na sali yango
nga na sala nga lelo ko nzamba yebi mutema na nga akolekisa nga suna épreuve moko makasi o pota moko mne na ndo sipote pota te bisanzi pe o muta sandi na ko sipote yango te na olia su biloko ya sanzi te pandata musata ina nena lia yango su te zomona poni ni muta sanza kiamu sikoyo na yaki ko remake nzokande mukolo mususu pona loba mingi te minute pusani ebele ya mama de yonde koloba ok mukolo mususu sikoyo na ekomona omoni na servi biloko akolia le na servi biloko akolia mbala moko na bandi kolongola biloko na longoli biloko na remaka 3 koko moko bazalaki wana moko mobali mibale basi biloko na bango na longola yango kana tongo déjà petit déjeuner na bango na longolaki na midi lisusu biloko olia na bango na longoli mbamo na approché infirmier moko na tunyenga na yebisenga na bi ndenge nini bato bazolia te bien musana bango bongo ba mitema mabe musana bango bongo balingika balisa bango bakomlo kwa ba bebe balisaka bango nde bazana so olisi bango bakolia menga pete bakozala nde ngwana noki mundi batinga tongo batinga konga na mutema chwa kabitiko lo baboy baliaka na bango abio baliaka me bango balingaka balisa bango nga pete ngana tika bango bongo nga tika bango bongo mama nanoki mutema pasi moko ngabi non nake na ndako na ngabi donde na longolaka biloko abana bakoko oyo balete do balinga nde balisa bango mbala moko lobi nango nazoyebisa bino nzambe na nga témoin nayaka kokosa te naloba makambo esengeli na musala na biso ezalaki biso soko ozolisa o basala musala ngo bayebi nayebi te so ilwa échange po ezalaki kala na musala na biso soko ozolisa muta maladi bakuti oyo baolongolo musala baolongolo musala po oyebi eta ya mutu wana te ozolisa ye ndenge nini bandeko na nga na signaki on mpona okaki pasi lobi nango na servi petit déjeuner kande na servaka wana nake kolongola basani nakuti bakoko yango balete na se rapele na makambo mo mosa na yebisaki nga ke bango bazalaka aboye balingaka balisa bango bamona zwi kaka confesse wana oyo natiaki dala na kati ya miliki wana natuni koko yango le na longola wana natuni nalongola andimi elongola na bamona simbi wana yebisi nakolisa yo bamuka ndimi nazwi na lisi ye ale nayebisi yo bandeko na nga asisi yango nyonso asengi nga mai napesi ye mai boye namelisi ye mai ameli na kamwe nakeli supa wana musupu na longola natuni yesu nalisa yo andimi nalisi ye asepeli asengi nga merci nakeli suna oya troisième nalisa yo ye oya troisième kuta abengi nga lobi nga mpe olisa nga bandeko na nga wana na all bakoko nyonso baza wana bamisu baliaka na bango malge malembe bazolia nde ekomaki musala na nga bandeko na nga na 12 heures ndeko mutu mususu asali biloko oliaka boli nga bapesa yebi nga na bandeko kosala kaka koede ye mpona kolongola basani wana na temps wana leto kabola nde bakabulaki misala na biso mais nga siko na temps wana le ye azokabwa biloko olia na 12 heures juste nga funa kende repos na 12 heures juste na ke repos na nga 30 minutes nazozonga mpona koede ye tolongola basani oyo bato baleli ozomona sikoyo naza oblige ere na ngai ya repos na kokende te mpo funa lisa bato wana dole bakaboli biloko wana nakozwa na ye natieli bango wana mwana bizela nazoya kolisa o mwana tieli mpe na zela nazoya kolisa o bango misato ekomaki lokwa mosala na nga bandeko mwana kolisa ye nalisi ye nasilisi
na ke na lisi o wana musu na yeba kike o ya liaka malembe na olise mutasuka o ya liaka ndembamba le ozo kote bloka azo lia na ye moko ebisinga lobi na zalaki vraiment na mkomsusu ezalaki 2 jours na nga na salaki te 4 jours pardon na salite poto na ozwa mo ba 4 jours osali te bilo mwa bon le na zongi siko koko wana lobi na zaki na nzala makasi na liaki te po ozalaki te nga na bioke nakomaki soki naza te nazokaka mawa bakoko wana baolisa bango te bakolia te do nazalaki vraiment ndenge wana do nakomaki kolisa bakoko wana nzambe na nga témoin nazolisa bakoko wana mokolo mosusu chef ya pavillon aya kuti nga na olisa bakoko amona ngai nga bie na longwe musala omoni ka alera bimi puiske nga mpe namoni epa na kitisani ye na bangi bamoko alekani lera alekani ngamba munga bi nzambe na nga na olongwa musala kofunda nga na lisi bakoko na ye boye mais na signeka na continue kolisa ndine iko mesana nga na moni ke chef ya pavillon azomona nga azofunda na ye azosilika te ayaki kolinga nga bandeko na nga okeveye na église na lali na nga le na oyana na longoli bapoube na servi petit déjeuner na lisi bakoko wana misato wana na luki coin na nga moko na lala na nga na bureau moko ye chef ya pavillon aleyambaka bavisiteur bato bayaka mpona bato na banga maladi soki aza na likamba koannonce aoya nao na bureau wana nga bureau wana ekomaki mbetu na nga na nsima porte wana oke na tomboli makolo na nga na lala pongi na nge na olamuka kaka ti 12 heures lera oke kolisa bakoko wana ozomona place ane ekoma lokola ndako na ngai bandeko na nga nakoza na lali na nga soki basuperviseur na biso bayi koluka nga na chef ya pavillon mona azoloba bulamusa Deline kuna mpo baoluka ye na banani na bango mole baotuna bina yebi te so aza po moi bulamuse moi ye mo chef ya pavillon oloba na nga kende boye mpo bokutana na bango boye tala ozomona ke olalaki baya olongodo mosala mwaka na misuka boye oyo deni to oluka oyo te nazalaki kuna ozomona loko olaki otina oyoka nzoto bie te nalalaki te ozomona dona balingaka nga na pavillon na okoki koimagine te nakomaki kolisa bakoko nakomaki kolisa bandeko na nga eloo nini eyaki koleka bakoko baobserve o mosusu bazali maladi te bakomi koloba moko mokomosu abengi nga lera abengi nga na ye koko wana banda otambola na saki ne pa fanda ye pembeni bazosala siko banda osala discussion bango mibale nde babengi nga na ye wana babina ngai yo oza mutu apeyi nini nga na bi Congo mosusu abi Congo wana ezalaka na Chine mosusu abi Congo ezalaka na Chine nga bi te eza na Chine te eza na Afrique bango mosusu abi eske bamiso ya boye mpe na Afrique ezalaka bamiso ya lokwa bajaponais lokwa bachinois lokwa bachinoise misu na yo boye bandosolola mpona misu na kate na oseka lisolo yango esekisanga nga abi bakoko mibale baodisite moko abi aza chinoise me ya mutu mwindu batuni nga ese chinoise ya poso mpe azalaka nga na bi te azalaka te bongo yo kasi nga bi te nabotama kaka misu na nga ebima nango ndenge wana oke bakamwe koko wana azotala mbala moko namoni bamo bandi koloba azabi azolisa bango baliaka te soki ye aza te soki ye azali baliaka boye po bato wana balingaka kolisa bango te mokoko wana moko kuta alobi ngaka probleme na nso nasimbi lutu loboko na nga elengaka yango mona kokaka kolia te komona teke nazotungiso aloba na nga bongo abi komona teke naotungiso po lisaka nga so nasimbi lutu loboko na nga elengaka bandeko na nga mbala mole bakoko wana basisi discussion na bango ya kotuna nga so naza chinoise ya poso mwindu so pe ndenge nini ka wana na seki na nga na leki le na ozonga boye koko wana abengi nga atambolaka na saki na ye na tikala koyeba chambre na ye te ni kombo na ye abengi nga ayebisi ngai abengi nga atuni nga oza na age nini oza na te atuni nga nanu ke mama na yo aza na bomoi nga bite mama na nga akufa bolanda bi esika tokomi alobi nga na bi mama na nga akufa atuni nga akufa na age nini nga bi akufa ka na 48 ans azaki na 48 ans l'air akufa ka nda atuni nga bongo papa na bino aza na bomoi nga bite papa na nga pe akufa nga bi atuni nga akufa na age nini nga bi akufa na 36 ans
Abi, oh, papa na kufa jeune, nga na bi, akufa na 36 ans. Papa biso akufa na 36 ans, maman biso akufi na 48 ans. Abi, ah bon? Abi, ok. Bongo yo siko oza na âge nini? Na pesi âge ile wana so ba 30 combien wana? Na yebiti so ba 30 ba 33 ans, ba 30 quelque boy. Na pesi âge nanga. Ndembala moko ayebisi ngai, mbala moko ayebisi ngai bingai. Koko yango ayebisi ngai bingai naza na 92 ans. Abinga na 92 ans. De naza bu na kamunga bi wow. Oza 92 ans nzoto makasi boza nzoto mike nzoto so bi opesi âge. Oko pesa ta ba 75 ba 70 quelque. Na kamwa lobi na nga za na 92 ans. Abina na 92 ans. Papa na ngai wana koko wana zo ebisanga. Papa na nga akufa na âge ya 50 ans. Mama na ngai akufa na âge ya 50 ans. Mama na ye, papa na ye akufa soki na âge soki ya soki 40 quelque. Donc apesa nga ba âge moko bakufa nango. Abi me ngai nde na zaboy. Na komi na 92 ans nakufa ate. Abi mobali na nga uti kufa 2 ans passé. Mobali na nga uti kufa 2 ans passé. Akufi na âge ya a fait 2 ans passés, azaki na âge ya 90 ans. 2 ans, pardon. Yazaki na 92 ans, mobali na akufaki, akufe na âge ya 90 ans. Donc 2 ans passés quand mobali na akufaki, akufe na âge mo boya pesa nga soki ba 90 ans boy blo mo abonso na bosante po amba moka lobi mengai na kufa kate. Ndenge tozaki kutu na mobali na le mobali na nga akufi nga mona milobaki ke kala mingi te nga pe na okufa. Me ti siko pe na kufa kate. Abi na belaka na kota hôpital. Ata ba deklare nga na okufa na bika na nga. Mona ba mente ba kamwa ka ndeni nga na bika. Wana koko ana zoloba. Na ba mente ba kamwa ka ndeni nga na bikaka. Ata na koti hôpital. Na komi grave nga moko na omona ki na okufa. Me suka na ngo na okoma bien pe na telemi na bandi pe kotambola. Malade yango mpo mona esili nango. Na yebite eloko nini gardaka nga na bomoi. Po papa na nga kufa avant, mama na nga kufa avant, me nga nazolemba na kokufa. Nazolemba na kokufa, nazokufa te. Na yebite banani babatelaka ngai. Na yebi na nga te banani babatelaka nga pona kufa te. Abipi na yebi na nga te. Po eloko nini elongolaka maladi na nzoto na nga pona kufa te na yebite. Pona zaka bonne santé tout le temps na yebite. Na yebi pete pourquoi na kufa kate ti na komi lo na 92 ans na yebite âge ni na kufa nango. Alobi tala yo ndenge oza boy. Musala oyo eza musala o ba nurse ba infirmier faye basala balisa bato maladi ba okoka kolia te. Me yo na mona ko lisaka bango. Yo nde muto lisaka bango, zo lisa bango, zo lisa bango. Ozo sala malamu na mokili Ozo sala malamu na mokili. Mwana. Alobi, eske oza na posa oumela na mokili lokola ngai? Abi kokokisa 90 ya liawa te. Eske yo olingi oume na mokili ndenge nga na oume na mokili oyo? Obi olingi na ote po bamsu balingana na bango te ko oume na mokili. Yo olingi oume na mokili to olingi nini? Bande konanga mbala moko makanisi bandi ko travailler nga nzamba loba na nga na oume na mokili. Koko nasengaka ye na oume na mokili nasalaka bolamu. Koko azotuna nga question na lingi ko rumela to na lingi nini. Mokili mpe masumu bato mabe na mokili yango na bandi ko kanisa munoko pona répondre ye na komi lokwa baba. Pona répondre ye na komi lokwa baba nazoyeba te na loba na lingi ko rumela to na lingi na ngai te mokili masumu eleki. Koko ana tuninga su question lobi olobi nini? Olingi orumela na mokili lokola ngande na rume na mokili oyo? Ou bien olingi na oko rumela na mokili te? Olingi na oko rumela na mokili to poni nini?
no taleka no seka no teleka no seka no mwa question o makasi boye nzambe nanga question boye nazo bunda kati nanga koko anga lobi nazo tuno ya dernière fois troisième fois et puis ya suka olobi nini olingi orumela na mokili lokola ngai ou bien olingi na yo te yebisa nga mbala moko na senti kati na nga ezoloba do kati na nga nga muna oloba ke nzambe alobaki na nga nasengaka narumela na mokili mpo apesa bato bakorone papa ya misala malamu bato basala na mokili ematinga makasi ndenge nga muna azoloba na nga moko mbala moko pa monoko ye kofungwama nayebisi ete na ndimi narumela na mokili nde koko anga bandi kodeklare maloba bandeko na nga alobi boye alobi lokola yo ndimi orumela na mokili ngai nazoloba yango eloko oyo esala ngai narumela na mokili ngai moko nayebi yango te me nazosenga eloko wana oyo ebatelaka nga mpona kufa te narumela na mokili ebatela yo nazoyebisa bino nzambe na likolo témoin koko wana bi eloko oyo esalaka ke nga narumela na mokili eloko wana esala mpe yo orumela na mokili bato oyo babatelaka ngai oyo nga nayebi bango te banani oyo babatelaka nga mpona kufa te nazoyisenga nazodeklare bato wana oyo babate koko mundele na précise ya mundele ya anglaise ya anglaise mpenza abi eloko esalaka ke ngai bato oyo basalaka ke ngai narumela na mokili oyo babatelaka nga mpona kufa te babatela okobanda lelo bato wana babanda kobatela yo babanda kobatela yo mpo bolamu oyo ozosala oyo nga namoni na miso na nga non ya makasi namoni yango te banda nayaki na hôpital oyo na bato namoni yango mpa na yo mosala oyo osala eza mosala na yo te bato efaye basala yango baosala yango te bato yango to baosala yango na koyimayima me yo osali yango bato babandaki kolia te soki oye te baliaka te natalaka baliaka te me soki oye bato baliaka mpe bazalaka na elongi ya esengo mpo baliaki na nzela na yo yango wana bolamu oyo osali bango nga na kolonga na hôpital oyo te sanke nayebisa o makambo oyo sanke nadeklare makambo oyo mpo nadeklare makambo oyo esengaki yo moko nde fo ndima yo moko fo ndima lokwa natuni yo 3 fois ondimi yango yango nalobi eloko ebatelaka nga nakufa te ebanda kobatela eloko banda lelo bato oyo nga nayebi te babatelaka nga mpona kufa te kobanda lelo bato wana babanda kobatela yo okufa te ata obeli maladi oyo ekomema bato mosusu na liwa yo emema o na liwa te okokola na mokili lokoleka kutu age onga naza nango 92 okola koleka kutu age onga naza nango 92 ans nalobi bongo ondimi nga nalobi ne amen nabi amen abi oke kende bandeko na nga lea nakei nasisi na nga nasisi eda kolisa bakoko na nga wana nalongoli babibasa bani na nga nake na kuna natie na mashini papapa nake kose repose nake kolala na sima porte wana nabeteli bino nake na sima porte wana mpo normalement porte eza nango ya kokangama me nga nafandi siko na kiti mo na sima porte natie makolo na kiti mosusu nalali so moto ofongola porte kiti wana natie wana ezokale porte na okomprendre ke moto aofongola porte nalamuki na ele na olamuka na omona bato baoya kokota kuna mpo dorte moto aoya na bango mpo asola na bato concernant bamaladi oyo bato baza nango nde mbala moko nake nafandi na wana nsima porte na nga na nde nalalaka bandeko na nga ezalaki na 10 heures nafandi nake kolala na nga jour mpo nde nautaka mpe veye nazalaka na pongi natieka makolo na nga nde natiaka nalinka nalala boye na santi mbala moko pu
mutakiti wana liboso nanga nena sana tabwe nakomi paralysé na nalali te nakomi paralysé mwena tombo ata loboko eza te mwena tombo mwena ningana eza te me mutu abimi liboso nanga na bandu banganga binzambe na kati na ndu banzambe nanga sunganga nani abimi liboso nanga nani abimi liboso nanga nzambe nani alinga sanga mabe to nini mbala moko namona mutu na santaki namoni te liboso namona ete après namona bango après liboso namoni mutu moko akiti ofandi ka bolali no na nsima mpo tosanti mpe amutu akiti bu auti likolo akiti bu présence ya mutu atelemeli yo na bandi obanga mbamona mona pu bakiti ebele banturenga tande nafandi boye oyo eza mire nafandi boye me naomona bato banturenga bandeko nanga esprit eyeba amire te do banturenga boye batemi misu liboso nanga do liboso ezalaki mutu mo mutu akitaki apres bato mosusu bakiti boyoka makambo babandi koloba nayoki sikoyo mama moko alobi ezalaki nzoka bamama mama moko alobi alobi na oyo akitaki liboso alobi na ye naoyoka na mongongo avant namona bao namoni naoki mongongo mama moko abi mama obengeli biso nini awa obengeli biso nini awa mama obengi biso mpona nini obengi biso nde mbala moko mama azalaki liboso na nga abandi korepondre bamama oyo bantouraki nga bakoki kozala ata ba 8 boye bantoure nga ata ba 8 personnes abandi koyebisa bango alobi nabengi bino mpona tosenga na nzambe tosenga na tata nzambe alobaki bongo abi nabengi bino mpo tosenga na tata nzambe bandeko nanga non alobi nabengi bino mpo tosenga na tata nzambe mpo mwana andimi nasololi na mwana nzambe nanga bandeko mamboso nakanisi yango esala nga nzoto kolenga mama wana abimeli ngai alobi nasololi na mwana le nasololi na mwana ndimi awumela na mokili oyo andimi awumela na mokili oyo yango wana nabengi bino tosangana biso nyonso tosenga na tata nzambe abai tata nzambe tosenga na tata nzambe abatela mwana oyo liwa ezwa ete akufa te awumela na mokili oyo lokola ye moko andimi mpo nga nasololi na ye andimi kowumela na mokili oyo yango nga nabengi bino boya tosenga na tata nzambe abai tosenga na tata nzambe abatela mwana oyo awumela na mokili oyo akufa te akokisa bambula ebele asala bambula ebele na mokili oyo akufa te mbala mona yoka babandi kobondela ka nde bato ya reveil tobondela babondelaka tata nzambe tozosenga epai na yo na lingala tozosenga epai na yo batela mwana bango nyonso bazobondela bango nyonso ensemble bazobondela batela mwana ndimi tata mwana ndimi awumela na mokili yango tata nzambe kopermetre ta kufa ata liwe ye tata nzambe longolaka liwa ata maladi ekoya emema ye na kufa te kopermetre te mwana oyo akufa tata nzambe bandisi kongesika na fandenga binzambe na ngai o banani bazobondela mpo na ngai ngai na otosola na koko wana nasoli na koko wana koko wana ekobimela nga awa andi kobondela na bato nzambe nanga mbala moko ngabi nakomi kokama mona nafongoli misu ya molimo nafongoli misu na tomboli namoni bamamango bazalaki bato mwindu bandeko na nga wana makambo wana ezosalama na 2009 ezalaki ba 2009 bato mwindu balata maputa mibale bango nyonso balata ye bakompla maputa bango nyonso bato mwindu babondeli nafongoli miso nakomotala kaka nazotala boye naomona bango bato mwindu bamama bato mwindu bazobondela
mais namonaki bango mpenza bien te na bilongi na bango soki banani leo wana mpe nayebaki nanga bakipa vita te bamama muli nayebaki bango te nayebaki makambo wana te mais nayebaki kaka namonaka mama moko ya mutu mwindu ayaka kopesa conseil bamambo ebeyebe na beta na bayoutube ozomona bandeko nanga nde babondeli ala prile basisi balobi amen leka balobi amen namoni chwa bake bango nyonso chwa bakei mpona susungi nzambe nango mamoni namoni pa na bimi mbala moko na biro wana place nazalaki kabi nzambe nanga mbamona ke na ke luka koko wana azate luka koko wana azate koko anga kiabi na omone kaka nakomi kaka kotambola na luka ye aza te bandeko na nga nzambe na likolo témoin mokola suka namona koko wana na bandi kotuna bainfirmier wana natuni nazoluka koko oyo atambulaka awa azala na saki ne boye bazo comprendre te koko nini wana ngabi aza boye aza mwa nzoto mike aza boye bazo comprendre ete nga na bi eske eza na koko moko abimi hôpital awa lelo babi te lelo mutu abimi te me ndeni namoni ete ake wapi bandeko namoni ete lobi nango na ye petit déjeuner mpo banda kozanga te na petit déjeuner aolia ayaka servi biloko ne aza te na bandi koluka koko wana lokwa mutu aliboma natikala komona ete nzambe azotalanga natikala komona lisusu koko wana te epi mutu akoexplike nga mamba koko wana aza te po chambre na ye natikala koyeba chambre nete namonaki kaka na couloir namonaki kaka place ya biloko ya kolia chambre na ye namona te nga moko lelo na mitunaka ese koko wana o nga banda omona ese mutu nyonso bandaki komona ye point d'interrogation nazotuna mutu abimi hôpital te lobi na lelo mutu abimi te nazokanga bikoko nazotuna bato différent koko moko azalaka awa le tosevi biloko ya kolia ayaka azalaka na saki na ye soki ya kolia nini wana bozoyeba ye te alobaka mingi te boye afanda mingi mona kitu afandi azolia mo ame atambulaka mingi bazoyeba ye te bandeko na nga bazoyeba ye te ti lelo na mitunaka ayaki na ezalaki esprit oyo nga nazalaki komona namona ye nayebisi yo ba 1 mois plus de mois kutu peut-être plus de mois nga banda omona koko wana place wana koko wana azalaki mutu oyo awumelaki deja na hôpital wana ezalaki te aye mpo na 2 jours mpo na 3 jours nga na sololi na koko wana ya mundele adeklare maloba mpo na nga aexplike nga mpe papa na ya kufa avant mama na ya kufa avant mais ye tala age azokende nango eske yo mpo olingi okende bongo lokola nga aexplike nga nandimi troisième fois nde naya kondima premier yo makambo molimo ezalaka facile te mpona kondima ngo ezalaka facile te po bomoto na biso ezotravaye yango wana elo nazoyebisa bino na video oyo bandeko na nga osalaka mosala sala mosala na yo bien nga mpo na nga nakoloba koko wana akokaki kozala ange akokaki kozala nani mpo mama oyo abengi bamama wana le bakiti bayebisi ye mama obengili biso nini biso yeyo mama na bino abengi bino mpo tosenga na tata nzambe abatela mwana oyo akufa noki te mpo na sololi na ye andimi awumela na mokili oyo bandeko na ngai yango ozomona ye sikoyo nga nasololaki na mundele wana donc ye leka alobi ke nasololi na ye andimi donc elingi eloba mama no akitele nga na molimo eza ye wana oyo azalaki mundele wana oyo aya na ye atambola ne na paviona yango bomoni ebande nayebisi bino considere mutu nyonso akoki koya mpe lokola patient na hôpital azobela papa moko abelaka azalaka komplike normalement mutu maladi akozala komplike yango moni eza tonta te eza te kazotonta nga boyebi tonta tonta ezalaki lakisini tonta eza tentation azotante ngai te leka bandeki koleka na place oyo nga na pangusi ye azoleka na wana azobebisa ezalaki tonta te mpo yo ozosala place ya bato baza alzheimer bobenga yango nino alzheimer alzheimer sopi nzambe nanga bandeko
examen boye baka wana doki bato oyo baza mayele penza baza lokola moi problème à mutu penda te ko liboma te mais azobungisa makambo donc akoki pe koleka place oyo ozo kopangusa akoki pe okotie pe biloko na sani pe abwaki yango oyeboye me biloko natielaki olia obwaki ndeni na bose nanke nabwaki yango me naa na nzala koyimayima te tiela ye mosusu mpo condition na ye oyo aza nango yango ezosenga ye abwaka biloko wana ozomona akoki kozala asali kaka na ye azwi kaka na basala bongo na mona azwi kaka na ye abandi kopangusa yango ye mo andi kosimba ngo susu andi opakunisa yango na libumu na ye yo lero yano bandi oyimayima pourkua osali boye pourkua boye mpo na nini ozoyimayima situation na ye eza bongo faut sala bongo faut comprendre ke na situation ye azali fo azala boye yo sala yango na motema moko mpo oyebi te nani oyo ozosoigne oyebi te wana aza nani oyo ozopangusa wana ozomelise kisi azoboya te bondela ye na malembe nyonso mela boye mpo oyebi te aza nani bandeko na ngai oyebi te aza nani nzambe tata ayaka na ye nzambe mwana ayaka nzambe molimo santo ayaka akoya aza na posa pambolo tomona abraham amona bato misatu kuna moko te mosusu bible ebengi yango baange misatu me ezalaki ye moko nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu babimelaki abraham apesa bango biloko ya kolia mbamo bapamboli ye baevre malamu efutaka bandeko na nga ekofuta awa na bokonzi na moi na biso ya seboye mpe na bokonzi ya likolo ekofuta o ozomona yango ekofuta yo lelo oyo nga baesprit de moko nga na leka nango okoki koimagine te baesprit de moko nga na leka nango nga na tambolaka boye na liwa takataka alakelele na liwa mpo balukela yanga kaka kokufa bato balukaka nga bakuna kufa bayebi ba oyo basimbi nga te koko wana loba nazosenga nazodeklare lolenge nga na komi ntina age oyo bato babatelaka nga nayebi bango te babatela yo eloko oyo ebatelaka nga ebatela yo mpo bolamu oyo osali ozomerite naloba makambo boye mpo na yo lokola mpo ndimi okufa noki te eloko nga namonika ya koloba na yo yango wana apres abungi mbala moko azalaki su te nga na obengi azalaki na ye ange le mama wana akiti wana lelo na ye kokomprendre lelo oyo mama Kipavita mama Mwilu aza mama ya bamama mama Kipavita azalaka mama ya bamama mama Kipavita oyo tomonaka wana oyo nga mama Deline alobela moko mosusu namona mama Kipavita abimela nga na chambre na osola ne nazomona pe mama Kipavita oyo tomonaka na bafilme wana pardon tomonaka na bafoto mama Kipavita abimela nga nazosola na ye ayebisanga makambo apres natuni ye yo oza nani na kati na natuni ye nani aza nani oyo bamo nzambe nayoki mongongo elobi azongi lisusu nzambe abi nazongisi yo mpo mwana azotuna soki yo oza nani alobi na ngai naza ngudi anengwa topartageon moko mosusu abi naza ngudi anengwa nazalaka mwana papa nzinga ngabia bien abongudi anengwa so na kati na nga mona bi me nazomona Kipavita ti nazomona mama Kipavita ndeni yalobi ye kombo na ye ngudi anengwa abi ngana natuni yo nani natuna ye na kati na nga me mongongo moko elobi mwana azotuna yo za nani nde mama alobi ngai naza ngudi anengwa eza na Kikongo apre nga na bandi otuna bato ngudi anengwa eza nani parmi bamama oyo bazalaki ya kala bamama na biso bamama mafuta bamama nzinga ngudi anengwa aza nani yango wana ese boyebi mama mona akoma ngudi anengwa bato babi ngudi anengwa elakisi mama ya bamama nengwa elakisi mama nengwa elakisi mama ngudi ya nengwa de mama ya bamama
de maman qui pas vite est-ce qu'on a comprendre ngabi alobi azaki mwana papa nzinga boy na eko landela maman qui pas vite papa nezaki nzinga te mais ndini abi azaki mwana papa nzinga boy nde après le na eko mone deuxième fois na tourner a expliquer nga na eko comprendre ba nzinga o ba clan azaki na clan ya papa nzinga to lobela ba clan wana futo yebango futo yeba mamba bokoko na biso ba clan za misatu nzinga panzu na nzinga panzu na nzinga panzu na mususu wana nino na bosena ba clan misatu ya biso ba africain ba msu baza na clan ya nzinga ba msu baza na clan ya panzu ba msu baza na clan ya soke na oyebisa bino na bungisi yango ozomona futo yeba biloko boye tokokai kobungisa yango te so toyekolaki yango na baklasse tokokai kobungisa yango te donc azo se présenter ye aza ngudi ya nengwa donc mama ya bamama epuis azalaka na clan ya papa nzinga na clan ya banzinga baza bato oyo tosolon nsima naloba betisi te de tosolon nsima do banzinga yango fo yebake clan na o eza clan nini mokoso apresente ye nga susu esika likambo banzinga wana abi nazalaki mwana papa nzinga ok papa abota ye komi ezalaki nzinga te nzoka ekuti na bakoko ya baclan clan na ye nde clan ya nzinga ase presentaka bongo kati mpa na nga nde na ye kocomprendre ke mama oyo abimaka liboso oyo mama kipavita abinanga mama bamama do ezalaki mama kipavita apres abengi bamama mosusu oyo bayaki wana bamama oyo babengi ye mama nde babengi ye mama nde ya lobi ke na bengeli bino po tosenga na tata nzambe mwana oyo andimi na sololi na ye donc mbala moko na ye kokomprendre ke mama koko wana abimelaki nga ezalaki nango mama kipavita ezalaki ye aye wana afandi panda soki plus d'un mois kaka po asiveye nga atala so nazomerite likambo bangi basala mpo na nga atala so na o mérité likambo ba mbasala ponanga atali azoleka na place onga nazoniata wana nazomirete au contraire nazoko intercéder pona nzamba kuya ta ya kokweya lera kolekane alekani na epe azongi susa bi pardon na niati place au pangosi na BBC mona bi azoyeba mambo azosala makoko omona bine isoki non problème te ça va na opangusa na nga so mwa te nga na musika nazopangusa amoni mpe nazolisa susu bato mosalo eza yanga te bandeko na omérite te batela nga bazomérite te yango yo ozobundisaka mama deli na okufa na okufa te mpo avoboma nga boma na mama mwilu bomi mama mwilu bomi mama kipavita oyo obomi fumu iso obomi fumu kimbangu po bango nde basimbi ngai ozomona nga nazoloba mpo na nga ezaka nga te yo mpo oza mwana nzambe lokola nga ngai ozomona oza mwana nzambe lokola ngai ozomérite badeklare makambo moko oyo ekouta na spiritualité ebimi na physique boye badeklare yango mais conduite na yo ezalaka ndenge nini ozomérite badeklare maloba malamu mpo na yo ese ozodeklare yango ozoreklame ozomérite yango osalaka ndenge nini etamboli no eza ndenge nini maloba na yo na bato ezalaka ndenge nini mpo mérite makambo oyo ke baloba quelque chose mpo na yo mpo nzambe moto akotinda nde na lobi na ebandeli nzambe peut-être atindaki mama kipavita alobi kende kuna observe mwana oyo kende kuna na posa bobondela bandeko na nga bato bakufa babondelaka mpo na biso mpo na biso mutakoso te babondelaka mpo na biso nde bato ya katolike bamaria losako bondela mpo na koya kolobela likambo bato ya katolike awa mamzambe atalisa yanga mpo na bato ya katolike na ya oloba mamba bato ya katolike nzambe alobaka na nga nini mpo na bango na ya osala yango video na oloba bato bakufa babondelaka mpo na biso mutakosa o te o bakufa na bonzambe babondelaka mpo na biso bandeko na nga ozomona po
bokonza nzambe eza lokwa royaume mobimba eza gouvernement mobimba oyo akesenga na mona na yebisa bino mama na nga kufa iko visiter nga akuti nga na problème akoki kosalisa nga te ake abengi mama mwilu aya akuti nga na problème akoki te ake abengi papa Kimbangu nde suka likambo nazala na problème mo ana obeta ngo miko ezoya mama na nga amemi nga pa ya mama mwilu aye asimbi nga na loboko abiyaka tokenda tipa mama mwilu ndabi mama tala mwana aza na problème mama mwilu asalisaka nga mama mwilu asalisi nga ozomona asalisi nga so ezalaki problème ango ya koka ngo te yesu mama mwilu anga omema ngo likolo anga omema ngo su likolo ingai koma tipa papa Kimbangu ye moko ozomona yango wana makambo na oyebisa bino makambo ya molimo ezali totambwa na kobanga nzambe tosalaka bolamu na mutu nyonso ekipe mutu te mutu nyonso na musala partout esika oyo okendaka esika oyo nzambe oyo okutana na yo na musala oyo osalaka na musala oyo nzambe oyo okutana na yo ozomona yango nayaki kopartage video oyo na bandeko nyonso bokolanda nga bolimbisi mpo eke molai esengelaki na explike yango makasi mpo bato bocomprendre tokutanaka na baange tokutanaka na basetre na biso oyo bakufa kati na bonzambe nzambe apesi ye pouvoir moko aya kobenir yo aya kobenir yo le ye azoya akoti na ndako no na molimo to na mosuni na molimo bien sûr omona ye te me akuti yo ozokofinga ozokotonga aopambola yo te apambola yo te aozonga nango aokeloba ta mwana yango opesaki nake kopambola ye naye kozongisa lipambolo yango mpo nakuti ye kuna azotonga na ye bato nakuti ye kuta azoswana moye nasala yango ezalaki te abima na physiquement boye abimi na physiquement ye mpo apambola yo akuti yo ovia masumu ozosala mosala ozoyimayima na mosala ozosala ozoyimayima okoka kosala yango bien te bakoko ya bato bazobela bakomi akozi ya maladi akomi na bakaprice moko boye yo ozokoka kosipote bakaprice na mpona nini mpona nini ozosala mosala yango mpona ka mbongo tika na osoka okoka kaprice na bango te mpo esika ozosala esika baange baya kutano esika nzambe moko aya kutano esika nzambe akotindela bato bapambola yo esika nzambe otinda bato bakopambolo bakokuta osika ozosala ngo ndeni na suki wana nzambe azala na moko kimia na Yesu Masiya ezala na bino amen.